ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Et voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous avez Nabiso à travers le monde. Zambé à Pambolabino, Netolobaka, ABC One, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Donc merci à maman Chantal Ayawo, et n'a pas osé, n'a pas simboté bandeko nyoso, bandeko boyebi que mokili tonda pe makambo belé, parfois Netolobaka biso tozala capé ba malheur na biso moko, c'est-à-dire ba auteur ba malheur na biso, makambo tozo sala, ba phénomène zo ebelé. Alors peuple de Dieu aza prédenté. Tozo ba que fin du monde de Zoya, mais peuple de Dieu aza prédenté parce que non, c'est l'évolution de la technologie. C'est vrai. L'évolution de la technologie, mais il y a beaucoup de choses. À Wanamokili, la perdition, et ils ont rêvé caca. Ils ont rêvé, et puis Satan a profité comme ça, toujours opération et pas il y a bandimi. Ils ont l'église, mais ils ont makambo oyo, et ils ont toujours freiné, mais ils croient que ils ont évolution à Mokili. Néango le lot jugé bon, il y a un pasteur. Il y a un pasteur Mounene ya Mboka o ya Congo, mais il a fait un temps aussi à Sali Makambo ya Mounene o beaucoup découvrir ensemble na bino. Alors il s'agit bien du pasteur Roger Landou. Oyo te bina combo ya 12 balles. Bonjour papa Rosé. Bonjour papa Jimmy. Voilà. Bon, Thomas nous 12 balles. Pourquoi bien 12 balles? Oui les a combo kala. Combo kala pourquoi? Bon, ezalaki kombo Satan apesaki ndenge oyo misalo tokenda koluka nde apesaki biso po ekende ko détruire ba vie ya bato. Voilà, vous avez compris que alobi kombo 12 balles comme on est Roger Landou pasteur, mais banoko bengé 12 balles. Mais pourquoi 12 balles alobi eza kombo Satan apesaki pour na détruire ba vie? Ça veut dire quoi? Bon, eza moi histoire rebelle. D'abord on a évité ceux qui n'a se présenter moké. Allez-y. Comme on a passé Roger Landou, 12 balles. Nazali pasteur. Oyo nazotambusa musala na Nzambe. Na kati ya Lingomba ya ACK. Lelo naza na kapela. Nazali mwano naza na sama kolo ya Papa Évêque Pascal Mukuna. Oyo naza kosala Nzambe. Na PCP merci na papa nanga avec Pascal et na PCOP papa Jimmy merci. To bundi makasi pour que to ya ko découvrir les sous na habité avant ACK Oya qui était pasteur Roger. Pasteur Roger azalaki moto ya kotaki na monde ba science parce que vie nanga ezalaki vie à passe na koli na famille ezalaki na sorcellerie. Biso na kata famille qui ndokezaki makasi to kufi ebele même lelo to tikala mibale na petit frère nanga ona kindokelia ki batu musuba to balobaka sorcellerie zate sorcellerie ezali po ba vio tozo mener lelo eza cause ya sorcellerie muto bebisi misala nyos yango zo mona ke na tambola ki na vie wana na kenda ko lukanganga po edenga na makambo ko kufela na famille. Pe kokola nanga ezalaki kokola moko ya ba problème po déjà ezana misala déjà c'est kota ikala o détruire ba famille. Alors biso to kanisaki soki to kena monde banganga to ko réussir mais pendant 12 ans na nyoko maki ezana makambe belé on a ko développer belé et grâce à Dieu que lelo to komina ka oyo ya bonzambe. Alors grâce à Dieu yo o yebi ko komana quand zali. Oui, c'est vrai. Lorsque au bandaki koluka au mona clair na ba disparition oyo bono comprend le temps à libota de tindo que mona kinganga. Mais il s'était passé comment? Bon, to bano kufela mingi. Tango bato bazo kufa to bano kansaneti Nzambe. Mais or que liwa wana ezaki Nzambe te. Au moins na 20 ans, il y a 30 ans, ako kufa te. Nzambe lobi na Bible que muto akufa na 70 ans ou na 120 ans. Mais comment moi na bébé moi, j'ai 10 ans, il y a 20 ans, et ça, les sous-liwa Nzambe te. Maintenant, c'est le diable qui a détruit la vie. Alors, on a découvrir, on a une protection,
en fait que bato bakufa su na famille te mais kokende na kendaki na monde ténèbre pona koluka protection nena ke kokutana lisusu ke baganyenga e bakotinga su na monde na obligation ke olinga te biso to bengi te okokota na monde ozala disciple na biso yango ne ba introduire nga na monde wana j'ai fait 12 ans na détruire bato ebele na ebité soki to komati wapi lelo. Donc en fait au sali 12 ans na kata monde à ténèbres oyo au BBC mabota batu ebele na bandengani no BBC quels sont les œuvres au banami ko sala. Bon na BBC ki ebele pe ba musu na BBC ti lelo musu ba yebi penza mbete bazo continuer kaka ko BBC par exemple na lobelaka na kena monde à ténèbres ndengeni bazwaka mutu akufa kozongisa na mokili po ko détruire ba vie ba tu ba famille ebele balotaka bandoto alotaka papa na bango akufa mama akufa ndeko na bango akufa alotaka na bandoto koma eza mutu akufa te mutu balotaka ezali bato baliaki ye ne bango bazwa esprit mutu wana balataka batindaka na famille akende ko benda o eza bénédiction ya libota et surtout balotaka bango mingi na saison o mutu alingaka pambwama ne batindaka esprit wana ekende ko détruire ba famille. Alors na kati ya monde ya ténèbres na bana ko sala pe ba désordre comment omonaka ba nyokankao na bana basi parce que basi ya liboso o nga na joie bango nyonso na joie na mibala liboso na bimana bango basi wana nyonso baza condamné ti lelo yango zomona basi ebele bazonyoka malelo fo bazonga na dessin ya koyeba nani mobala liboso oya banda vi na ye parce que mobala liboso kozala na lipamboli pa kozala malédiction ya vie ya moto et na basi ona banda kozwa na banda kotika ba symptômes ba nyokankao basi ebele ba reglaka su malamu te nyokankao azalaka nyoka azaka na libuma mwasi bon nyoka wana aza nyoka te c'est un esprit mais côté na libuma mwasi na komi nyoka mais na butu abimaka ako mobala ya mwasi oyo yango komona mutu atambola nyokankao aza na ba phénomène omona vie na ye bongaka te même soki ajuisem fo asala ba fausse couche omona makila ebimi ye ka boye sans problème biso tolobaka eza ba microbes ce sont pas des microbes eza ba attaque satanique ya nyoka wana azomela makila bana wana azotina ngo na monde de ténèbres nde na monde de ténèbres nde bazo utiliser makila mona mwasho ndo mona basi ebele na vie na bango ba règle kangama maza na ménopause te ezaki ba sema so biso to banotika na bana basi wana orike tango ménopause eza te me ba règle kangami bazo utiliser ngo déjà na monde ya kindoki ne mwasho vie na ye ekobonga te yango monaka ba symptômes suto banotika mibale ebele balingaka basi metango zolinga mwasi fo yeba ta dame mwasi basi mususu aza na nyokankao tango mobali moko abimi na ye via mobali wana mbala mo nyoka wana akausi a détruire yango donc à peu près na monde à ténèbres c'est ça na détruire ba via bana basi ebele même na niveau bana omoni bana ebele baza na sorcellerie inconsciente comment okomona ba phénomène ya mwana azalaki mayele kesili mwana komi ko rêver aza na kindoki te mais eza nanu inconsciente or que na monde inconsciente soki na développé na kolakisa basine nango oyo koyeba même mikolo baza na inconsciente basine nango ezalaka sikoyo ndenge nini même na mikolo ezalaka ndenge nini bon basine okomona perte de mémoire mokolo mais aza na perte de mémoire molimo oubli aza molimo oubli ata kosala likambo mais azobosana même eloko ya kotika azobosana biloko na ndako azotika biloko abosanika atikaki mbongo nde omona mutu mosu azalaki na eloko na ye atika yango kaka briske boye eloko wana abosaniki ye mutu atikaki. Il y a beaucoup de phénomènes oyo ezotalisa na sorcellerie inconsciente mwana ya moke asubaka na mbete mais déjà aza na age ya kosuba te mais soki mwana oyo azosuba masuba ne eza na bacause oyo ememaka na kati ya libota yango mpona kodevelope yango ezoluka mosala moko esalema po tobanda kodevelope yango mais masuba oyo na ndako okomona bato ya d'araignée ezobima na basine bato ya d'araignée oyo eza basine ya bantene ya communication oyo bandoki en tout moment fo bayoka makambo nini elekaka na ndako wana donc misala oyo na bandaki kosala eza ebele
Tokolobelango dans une semaine. Hein. Mais voilà, merci beaucoup, Bandeko Balandi. Je crois que Makambo Zoloba, même Maman Noël Boyembe, Kuna na Orléans, à Zolanda, également na Maman Brigitte Chimalanga na Paris, je crois que Zolanda partout à travers le monde. Timothée Rissa, si au moni pasteur Roger na prophète Imoti, trésor Kuna na Ngbanzu. Moni prophète papa Roger Yeyo, to Lukie, to Zuye. Mais autour de l'oblobi que yo kenegi na ambition misusu mais ba gagner ki yo là est-ce que ba gagner mission ndo sala yango là mais est-ce que vous avez aussi l'entretien on est ko kutana lisi faire payer moko on est ko et maintenant on a pensé yo ba mission au ken sala à travers ba tout ou bien c'était comment bon na mona ye to kutana parce que yaza lokola mukonjo ko pesa initiation tango ayaka mais za na ba temple nyonso ayaka te na ba temple musueza na ba représentant mais au temple biso zaki na ngwa banda ko ya po zaki ba konjebele ba pasteur musupe bazalaki ya monde des ténèbres ba ministre ba généraux ba tebele bazaki na kati ya monde wana mais tango ya yaka na fin de mois po ya ko zo sacrifice po abanda ko ko zo makila selo ba nation. Chaque nation faut pesa makila. La nation où est plus puissante, qu'on a un sacrifice est belé. Si on est au Congo, on a un sacrifice à Moukié. Bon, plus puissant comment États-Unis ont pesa sacrifice ni. A pesa ngote. Parce que États-Unis d'abord ont un sacrifice pour les États-Unis battent belé bazana na ba païens. Hein, sont des païens. Bamboka lokola ba Congo ils bamboka ils riches na kati monde des ténèbres. Congo est un un Congolais a botamana force et divinité à Bonzambe. Azane loko Nzambe. Ozomona na monde moko eza tourmenté za Congo. Soko tali d'abord nga na monde de science tant bazo tobola biso batonga. Na yobe ba beta otonga. Ah na bana série 9. Oui, batobola biso batonga et beta ba caché na série 7 voilà. Oui, bazo ba caché. Ba caché on les a ba caché pour un vaccin. Mais alaga makila ya monde des ténèbres bato bakufa na ba 1900 1700 bazu makila na bango ba introduire ngo na banzoto ba congolais. Donc pardon s'il vous plaît Bandeko Balandi. Je crois même yebo so kenda poto ozoye ba ke ozarna lingwele moko awa. Ba betara ba la série 7 de 70 à 79 je crois. Ba beta biso batonga moko be do batonga ngolo ba ke ezali makambo ile kana montre ba shakila te tobela kata. Ezalaki contrat alliance. Faut dominer Batu. Mais pour dominer Bango, faut communiquer Bango. C'est ça l'initiation. Bazo initier Moutou. Nanzela ya tonga pe bako pe so sorcellerie. Bongo na kata ba l'hôpital. Hôpital les amis, c'est la science. Hôpital les la science. Est-ce que na l'hôpital les amis? Les akata nzamba guérisseur, guérissaka nyonso. Mais na zo bisoge na mokili, c'est la science. Ba en science. Pourquoi pas komaka S dans l'hôpital, dans la pharmacie? Mais c'est ça la science. Nyoka wana telemi wana fongoli munoko. Poisani, po boaka ba venez. Nyoka wana zanani. C'est lui Lucifer au diable tozo bundana et bitum. Et yé muto azo éjecté parce que bana mike pourquoi tant bébé abotami kutu na libumu. Bazo pese déjà ba vaccin pour ba doser. Et là, quand Nzambo ezaka tiré ba déjà ko combattre ngo banda na libumu même Jésus. Azaki combattu. Kobota ma Yesu zaki bikam. Pona nini? Bali ba vacciner ye pour ba kotse na monde. Ya science okilti pour ba reconnaître ye na mokilike, mokilo ye awa bisonne tozo kama mokili. Ba tonga nyonso ba beta biso so tali génération na biso. Eza génération vandi. Ba teka biso. Tala bana série nyonso bazo ba tongo papa. Oko sentir que oko vanda malamu na batu bayambi et surtout na héros bazo ba biso bazairwa boko vanda bien bayambi yo basalo malamu mais erreur moko ekuta wapi papa muto azolo ba papa bolimisanga pona ni makila o batiaki biso yango ekena mema biso na erreur mais yete muto azosala bas makilo babwaka ki ba esprit ya makila wana ne bazo agir na kati ya bazairwa ba congolais mais que c'est quoi ce rôle ndesu ba onyo so ba beta ba tonga wana ba na série ba mangwele pour ba ko za mukolo ba mona na lingwele Noël Boyembe comprendre ba mona lingwele alors ce que elingo relax que tous déjà infecté alors pendant ko bima nango pe ti lelo et travailler ka o bien ndengni
Bon, et ça là, quand on a bateau, bazana Yesu te. Au moins, tant que nous sommes l'église, nous sommes ça masiki papa. Il y a beaucoup de gens qui nous ressemblent. Ce ne sont pas des chrétiens. Bateau quand ils sont montés à libérer Yesu na biki. Est-ce que lorsque vous êtes dans le monde, vous avez opéré dans la église? Na boma ebele. Na kati ya église. Ebele kutu na peso témoignage moko. Na basenga nga mwana ya bébé. Mwana wana mama ne fois zala na zeme 6 mois. Hein? Na ke na pembeni église. Mama ne auti na alikati église na Bible. Ajoa koyemba pe kumbama ekolo Yesu e kumbama. Natalie na musika. Na beti e flèche na libumu. Akuwe makile bando bima. Bake na l'hôpital yena mama bakufa. Na récupérer mwana bébé wana ya mwasi. Donc pour dire que qu'aucune église ezate mutu abiki. Kokota na mozindo. Yango moni biso ba auto va na seka devant l'évêque Pascal. Pour te moni grâce papa zanango papa oyo zomona na niveau to komi nango ngana sala science hein babundisa ngana nyokwami metango na kovana na sama kola tato j'ai compris que eloko bana ko zanga nga magena ndimela ki Yesu c'est la prière na nzela papa on a découvert prière papa lelo ko toucher ngati na makashi. Voilà, merci beaucoup. Dans ma case, je crois que Bozoko Landa a rappelé que tout ça a un plateau na biso na émission Ciel ouvert to yambi le pasteur Roger Landou au azali moko ya ba pasteur na kata communauté ya Seka mais mimi to zobeta son passé parce que na kombo bando bengi kala 12 balles au boyoka. Alors entretien yo comment na ko ba rapport no ezandenge nini na ba musicien auto benga ba musicien mokili. Est-ce que lorsque vous allez na monde wana obane pe ko entretenir relation na bango est-ce que aussi ma bango pe na ndenga kisi et no le kaneni vous avez une relation? Bon na katia magie omoni na magie za na ba domaine na magie eza pe na ba bisika ko suka na ko suka te nga muta formanga za extraterrestre omoni donc omoni na monde ya magie okoya ko luka maître wana atoza musicien boko kutana na muto akopesa eloko te mais je pense que il y a des musiciens tant on a teyaka na lobelaka basine oyo koyeba musicien waza ko bungana oya nzambe parce que même des chrétiens il y a des chrétiens aussi baza ba musiciens chrétiens mais baza na kati ya monde de ténèbres mais basini kaka okoyeba na ndenge bazoyembela siko sini ntokoyeba ndenge nini toyeba ke musicien zoyembela nzambe mais azana basini mokozo la sekazali azana koti ya monde ya magie malgré tanga komo ya nzambe bon kotanga komba nzambe parce que monde nzambe nyonso bakotanga na bango po Jésus pe batanga kaye eza te so mutu aza na science akotanga komba Jésus te atanga na ye so tal na Bible bazolo na Apocalypse Jésus a commandé le nom nouveau komba sika. Vous avez donc comme Jésus bazebele bar Jésus bazebele mais Jésus a yakati na biso bokoye baina na misala koma bozotala ndenge nini ozomona na biso par exemple nazana sama ko la papa évêque na étudier ebele baloba mabe au papa évêque azabo minga na yeko vana sama kolonaye yo en tant qu'ancien magicien aussi na découvrir comment na découvrir vine lingi mingi église. Un homme de Dieu, un centre. Il faut d'abord aller à l'église. C'est ça la gloire de Dieu. Papa évêque a papa t'as la vie à papa évêque. Il est toujours à l'église. Un magicien à l'église. Et ce magicien comme dans aucune église comme ça. Il y a un lobby en langue raba saka baba baba. À Jules d'olive à Bétibino à l'équine. Est-ce que yo cycle là comme on a un serviteur de Dieu là aux arts dans le monde là au yo moko témoin oculaire que tel maro autant à comboter mais au yebi que na monara bango na monde wana bazara ko ma ki banda DJ église bon pona lelo to kotanga ngote to na bito tanga te o zalaka o monara bazalaka pe ba existaka pe bon bazalaka mais au moni qualité net lelo hein beaucoup de gens ceux qui muto tomba balobi aza na science hein mais boko landela na kati na ye azane na science te a umeli na nzambe. Mais faut la bato ba science occulte papa bazalaka na bato penza te bakambaka so tali na ba science occulte bazaba destructeur est-ce que muta ba science ako kambata 100 personnes akolia bango ako kamba bango te pate avant na bino wana mona ka zo boma azolia alo ngulu asanje ali po muta ba science akambaka penza te
mais soko lobi nanga ba pasteur boni o na monaki bayaki pona kokota na envoûtement mais ba umela pété ba kufa na mawo na monaki mais ba umela pété ba kufa mais okoyeba bango na basini nini liwa en église bato ba kufa pam ozomona eza ba sacrifice les batailles va sacrifier bané ko ko pesa bino bato bo pesa bango pouvoir wana tango apesa pouvoir faut pesa sacrifice pour makila wana kende direct na monde ya maître oyo apesa kisi wana ozomona faut apesa kaye po azwa bénéfice parce que kuna eza mbongo te bapesa kuna bapia mbongo te kuna problème na bango ezaka makila na ba étoile bazo récupérer ba étoile. Il y a des gens qui sont en prophétie est rare. Passer à boya à prophétiser. So il y a un professeur qui a prophétisé. C'est moi le prophète majeur ici. Mais biso zo monake bana mike ba osakola pe vek azoyo ke la bango. Pona ni bonzambe zakati na biso. C'est ça le problème. Voilà, c'est ça. Mais maintenant, on a tout qui répond. On a le relation avec les musiciens mokili. L'air aux Alaki, non, 12 balles à cette époque. Est-ce qu'il y avait certains musiciens, musiciens profanes? On ne peut collaborer, on va pouvoir, vous ça n'a plein ou comment? Bon, musique qui a kala, c'est différent na lelo. Mon musique a kala. Ba musu bazana badon. Hein? Bazana badon. Vous avez nako détaillé penza tout cas wana na chango entre parenthèses. Au boy ne ko révéser. Te na ko sala ngote pour naza siko pasteur. Eza na bango. Voilà, bon, ils ont privé, bien sûr, il y a un moment où le but. Merci beaucoup, je crois, Bandeko, Balandi, merci, Nazo, Sambo, Temingi, Nandeko, Oazo, Nabiso, à partir, il y a Australie, Bandeko, Australie, Batinilenga, un message, on a Pambola Bino, Nyoso, et puis à Pambola, Mama Petroni, au Kunan Assemblée provinciale, il y a Kinshasa, na Dadi Boyembe, hein, Maman Boyo. Alors, merci beaucoup, pasteur Roger. Lorsque ce au bon limotema au comment il passe, comment il s'était passé comment au ya au longwa 12 balles les lots pasteur Roger. Bon c'est facilité hein. Tant on a une bonne maman si na ngana mwana ne na kutana passé moi soit na zayi musambeli munene ayibaki nzambe alors azayi moi si mo mageto vanda na ye na 12 ans na vanda na sepela te pona za obete mingi. Si 12 ans fani na kati ya bondoki wana yepe andaki ko mona makambo wana benene te ye muto yazaki lokola musambeliti ngana lingaka ye pone loko nzamba zaki koyemba azaki choriste ero na protestant na lingaka ye po ayembela ngaka banzemo soka zoyemba nde na yoka sentiment ya kovanda na ye alors siko pe na monde tenir pe azaki kombati kana loko azaki na ngwana ore ngana banoko utiliser ye mena banoko kaiti. Ce que j'ai dit, c'est que na obundisa ye pa obundisanga et na suka pe ba yeko senga ye que faut na sacrifier na mwana wazaki na libumu na ye nde mukolo na sacrifier le 1er décembre nde na kutana nzamba mwa 1er décembre quelle année? Jimmy 97. Ah d'accord, OK, allez-y. Donc nde na bomaye mukolo na bomaye nde sika nazaki frapper akuti sanga na grand maître ango po bayaka poto bomé ensemble na butu 1h30 na zwa mbeli na tiaye abelela siko yesu normal opena yesu solo abenda yesu na grand maître na ba akolite mutu na mutu tweet bakima moto mwana mwansho nde sika na ekokoma na suka na ebisi fiyo ke ngano tokabwani po osambusinga. Mais fille ayeba ki tenga za na magie. Alors tango grand maître ayebisinga ke o se préparer na 5h30 ozo kufa. Place au raté moi sinon na mwana yonde muto okufa. Ne sika la kinga ne fallait na ebisa moi sina nga vérité ndenge magie na sala na tubela ke panai. Et na saya ke pardon. Ne na ebisi eske nzambe na bino pe akos limisanga na mabe na sala lobi soko yebisa za conscient ko limisa. Ne na ebisaki nzambe tanke yanke na ebi prière te na esika nzambe ozaka vie nanga olimisa mabe na sala or que Dieu a écouté
donc nzambe azaki na faveur moko kati na nga banda kokola mage na bungaki na âge ya 12 à 13 ans mais tia iko récupérer nga zongisi nga nazalaki na eloko ya nzambe déjà utakala mais diable amemai nga na manipulation abungisa nga kozanga vie de prière ekomisa nga bon alors tant na ekobongola motema nga nateya na babisi nateya na bazandu na nyokwama na nzambe oyo ozomona nani yango okondima niveau bakiti nga na se nazangi sapato ya kolata papa na selemba wawa so na koti na marché banguba keli kosaka na bon fonake noteya mpona lukaka nguba kolia ya journée na mela mai na nyokwama papa na nzambo moto akopengusanga za te na ndima bapasi kotika nyonso à cause de Jésus-Christ eti lelo nzambe asali grâce malgré ntango na bongoli motema na banosala nzambe mais bakozi mosusu ebanda koglise nga mpo bitumba monde wana ezolandanga ndo omoni ti lelo toye na mokolo ya papa kovanda mpo akamba biso alakisa biso mpo ye ayebi koleka biso aumeli na nzambe nde tovandisi ko tovandisi mwa makambo malamu. Voilà, je crois, merci beaucoup. Namoni, ce que tu as pasteur, donc au Kamba, église ACK. Donc, ni ce que tu as bande de sur Kassiba, d'abord, nous, tout, perdre la vie, monsieur, Bakoufa, monsieur Bazali, lelo. Est-ce que vous aurez tant coûté dans mon cananzela? Vous aurez compté que, ah, c'est sérieux, mais bon, mon frère, oui, et belé, ngana terre partout. Na kenda bangola, baleki na belé. Yaba Congo suki nzamvo esika na détruit batu so na ke batu balandanga parce que présence na nga so moni en fo bon la motema ndenge ba yebaka 12 balles ba mona 12 Roger lelo so moni nga na ko fo kima nazai mutu mabe na osalo mabe nazai esprit mabe makasi na bano limisa mutu te mais soki lelo mutu même bakoko mibimba so ba moninga bandima nzambe parce que batal niveau na niveau to kominango Jésus aza bien. Yes, ça bien vraiment. Voilà, ni ne koyebisa bandeko nyonso o batika non na monde wana parce que yo so longwa il y a de cela 10 ans, 20 ans déjà au kita déjà monde wana ni ne koyebisa ba o ba ko demera kaka na 14 Hollande azana poto hein en France, azana na Londres, partout États-Unis, bazo non mais bazo pratiquer ba magie rouge, magie blanche, je sais pas. Bon, surtout et là on a pu conseiller na ba jeune à lelo. Magie normalement est koufa parce que temple primacour et batumbango somoni même bakonzi akala bakufi oyo hein ezaki temple biso pe to salaki soko tali muto biso ake kotso na magie ya lukuta temple magique ezika eza un échec total papa batu nyonso zomona basa magie ba odise batu magie za soute est-ce que bangango ya kalomona bango baza soute bamso abongo la mitem bamso bakufa donc yo frère yo zoke na moi baje wana même nganga na wana anene lokote azoleo ba étoile no pamba zoke teka kango magie ezate ezala na likoloti na si ya pa magie etikali ye moko ye mei soko lingi ye osaleli ye papa na kena ngola ba droguer ba bongoli mitem na témoignage nazana besoin muto azolandanga même si yo koloba peke loko nazana ngoto tumbango tout de suite moto ekoziki sango tout de suite na prière ezana loko te l'équipe parole de Dieu na prière nazo senga na mutu nyonso azana magie onga nazana moi eloko balobai na nga so na lobi na ye Yesu aza bien même ce soir eloko wana ko change peut kufa na ote. Mais oui, justement, même ce soir, tu as de quoi à l'étranger, au peut-être numéro peut-être bandeko à niveau à l'étranger, babenga peut-être azoko rotika te arobanande nezo banga kufa bako nego yolobi ke ba no bimela yo bon na ebité akosala nini po au peut-être numéro babenga yo oyebisa bango basala ni. En tout cas, eloko ezate. Balobi si tu crois, tu verras la gloire de au moins que tant ozotika biloko wana ozaka na souci ya kozonga nyonso ba pio ndimo tika le loko te même so ba refoulé yo ao ya obane la vie à zéro kozonga na Yesu donc pour déjà Satan wana ozomono azotambusa ye azo cibler loko nzambe oyo zakati na ye yango be tout le monde baza na science occulte hein soki bakimela na science occulte te papa mais bazaka béni
bato tozomona bakoti na science okite baza na étoile ya nzambe mpe nzambe aloba opambola bango na mituka na bandako me bapresse biso tu topresaki ti lelo toya bapaster te ngata na oteya bapeti na nga tomeli biamba nazoyesa bango mbonde tomeli biamba na oteya bino ngana oyoka bango nyonso bakomoloba V12 tikela biso vie biso tokende cop yoka ancien jour okoma paster siko bato ya diamba bazoloba un jour okoma paster lelo na nani paster nani aprofitizaki moto amelaki biamba baza koloba un jour eso okoma paster lelo na paster te elakisi ke moto aza kobunga lelo ye nde moto amonte ya lobi moto to ozomona science okini soki akite nzambe akobenga ye mpa kosalela ye batika biloko wana azonga na place d'identité na ye nzambe wana ya papa na évêque Pascal. Numéro de téléphone na ezali 00243 97 30 63 799. Wana eza numéro na nga ya Kishaza po nazaki na Braza nanu na vanisi ba numéro musute mais wana bakozwanga facilement. Voilà, merci beaucoup Pasteur Roger ndenge au permettre bisoto salama interview na yoma émission oyo pona édifier peuple de Dieu nzamba pambola. Merci papa nzambe pe ya papa na évêque apambola bino na pesi pe papa na merci na nyonso azosala pona na siani oyo ekende pe liboso pe en tout moment na kozala vraiment prêt ya ko répondre na ba question sur la chaîne oyo. D'accord, merci beaucoup mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je crois que ça vous a plu. C'était le témoignage. Il y a pasteur Roger Landou, Oyo, ex-Dusbal, l'ancien Ganga d'ailleurs. Mais Lelo a comment un grand pasteur, par exemple, évolué dans le Makolo, il y a papa évêque Pascal Omoko dans la communauté. À ce merci beaucoup dans l'assistance. Il y a Jaurès Mazina, et à docteur chrétien, Dodo Catholique, c'est mon ami de tout le temps de longue date. Docteur chrétien, pas à Mouyombe Gauche, Nzamba Pambola. Et puis, à Pambola, maman Chantal Yao, papa Osé, Rebecca na Bianca, na États-Unis. Je ne vous ai pas oublié. Na pesimbote maman Dadi Boembe, maman Mboyo, maman Bojite Chimalanga, kuna na nini. Et puis na pesi papa Jenny Dienakwiza. Na maman Hortense, vraiment, Nzamba Pambola Bino na Paris, na Ebi Bozali, na Kisasa, possible Zongi déjà Paris, Nzamba Pambola Bino Sika Bozali, na chambre haute, na Paris, et puis il y a Pambola Alice Boyembe, Jean-Mathieu Rita Boyembe, kuna na Châteauroux, na Châteauroux Nyoso, puis na Bosanité, Huguette Mokomo, na Creyo, Huguette Mokomo, Wivin Mokomo, na Kevin Pongo. Vraiment, bino nyonso Zambe apambola bino bozali. Merci, derrière la caméra, c'était notre ami Joël Gonago. Et dans le montage, c'était votre ami Falima Toko. On va dire Pembe, excusez-moi. Zambe apambola bino Tokutani prochainement. Ciao, merci pour ma suggestion, ma question. Borotou Natorozong là toujours. Pasteur Roger pour la question, mais sur autotunité Lelo pour notre temps prochainement. Ciao. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.